Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vie de loin na Justine Matana ex mwasi na ye. Nini ezoleka entre bango misato bandeko. Makambo eza awa. Makambo moko ya somo mbutu. Ezangaka nango na YouTube te. Ezangaka te na ba réseaux sociaux te. Donc moi likambo kaka ebeti wana penza communauté na biso makasi ya communauté na biso ezalaka nde bongo moi likambo kaka alimbala moko si etamboli bandeko somo makambo eza awa makambo moko ezosala mwa pasi na motema bandeko makambo moko il faut katulobela ngo bandeko tokoki kovanda kimia penza te ba makambo mususu baloba kaka on ne sait jamais. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino vie de loin, na memeli bino Justine Mata, na memeli bino pe Olga na mwana ya vie de loin, mwana obo mona mwana kitoko mwana mwasi ya kitoko penza makasi wana eza mwana ya vie de loin babota na Olga. Sikoyo makambo nini ezoleka entre bango misatu bandeko makambo asomo. Avant to bandana moi émission na biso ya liloto analyse na biso na osenga na nu na batu onyon sotu si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne à batoli ya makasi chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko bafa nyonso ya vie de loin ba o nyonso basepelaka vraiment na vie de loin ba o nyonso basalaka ke non soki vie de loin aza sur scène mitema na bango ebeta kaka boum c'est le moment bo se manifester na système moko ya bien makasi. Bozo wa bakiti bandeko bo vanda, botia mwa mai pembeni, botia mwa jus pembeni, botia mwa sucre pembeni. Mwa biloko kolia, balia kaka, on ne sait jamais. Olia kote mosusu ozo melaka, kote mosusu pe, ozo landaka Étoiline Inès TV, na système moko ya bien. Il y a bien vraiment makasi, je m'excuse, na système moko ya kitoko pas possible. Bandeko, makambo yangoyo bandeko. Biso moko touti komona video moko ya vie de loin na mwana na ye. Vie de loin abotaki na Olga kala babota mwana, ça fait 10 ans passé o babota mwana. Sikoyo Olga na mwana bakendaki na bango Angola, mais vie de loin comme boyebi azalaka papa moko responsable a makasi. Mwana na yazaki musika abandaki kotindela ye mbongo nyonso ba frais scolaire nyonso donc makam nyonso oyo papa il faut asala pona mwana na ye vie de loin abando salango. Olga na mwana bazalaki na bango na Angola banda na bango ku vivre vie na bango ka kitoko ka ndenge ezalaka. Sikoyo ko salake après 10 ans de séparation ya papa na mwana na ye bandeko. Finalement Olga décidé koyana mwana na kin. Tango ko décidé koyana mwana, c'est ainsi que vie de loin profiter qui perd l'obité aza mwana nanga na bimisaye to kende ba place boye tala kaka après 10 ans de séparation bandeko quand même aza pena droit.
ya ozwa mwana na ye bandeko akobimabimaki na mwana amemi ye restaurant amemi ye baplace ya bien kitoko balie mwana sakani ka ndenge ezalaka bandeko mbutu ekoti na internet mbutu ya makasi ekoti na internet ke non vie de loin azongani na ex mwasi na ye Olga mwasi oyo bomona kitoko ya pembe o bazongani yango préféré na ye aboya Justine Mata bandeko biso moko bino nyonso toyebi makambo oyo ebimaki entre vie de loin na Justine Mata Justine Mata azobimaka na mobali mosusu Justine Mata ekitaki Justine Mata esalaki boye donc ba ebele ya biloba ekotaki sur kombo ya Justine Mata bandeko il y a même de ces personnes oyo bayaki ke non na minute to loba Justine Mata aza na ndako libala te basi babenga na ye et pourtant ce n'était pas ça. Jusqu'à présent, Justine Mata aza na ye na ndako ya libala na ye ya ye na vie de loin na ye bandeko. Aza na ndako ya libala. Toyebi ke mabala nyonso banunu ezangaka te. Bamwa makambo ya mike na mabala nyonso bandeko ezangaka te. Ezala kaka. Ya vie de loin na Justine Mata ezalaki busy. Ezalaki tellement ya koyinda na réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que baza ba star. Vie de loin aza star munene. Donc makambo nyonso tout il faut le kaka na réseaux sociaux. Yango bomona ki kutu ye moko vie de loin ayaki kolobata eloko te. Azalaki na ye kimia calme na kwe na ye. Pourquoi? Parce que ayebi ke non aza na ye star. Donc vie ya ba star, makambo ba star etambolaka nango kabongo. Ekendaka nango kabongo. Mwa makambo kaya muke aliaki lobi to aliaki lobi te. Bomona makambo wana ekobota makambo mosusu na réseaux sociaux. Donc eza mwa bongo. Sikoyo na minute oyo vie de loin na mwasi na ye Justine Mata baza na bango ensemble. Baza na bango kaka together o tolobaka na anglais together. Baza na bango kaka together, baza ensemble. Justine Mata aza na ndako ya libala. Aza pembeni ya mobali na ye. Et je suis sûr que je pense que na minute oyo kutu basi babongisi na bango makambo na bango. Basi babongisi. Babongisi penza na système a bien. Siko pona bandeko o ba oloba kino vie de loin azongani na mwasi na ye ex mwasi na ye Olga. Bandeko, pourquoi communauté na biso zalaka bongo? Toyoka ba makambo tambola kili ke non Olga abala yango akendaki Angola azana ndako libala. Sikoyo ba makambo oyo bolingi bo banda lisusu kobinisa eza nini? Bolingi bo boma libala Olga to ndenge nini? Bolingi bo boma libala Olga to ndenge nini? Bandeko, eloko ifo boyeba to yeba biso nyonso eza ke soki mwasi na mobali babota eza na batu mosusu baolobaki no nini bolingo wana ekufaka te mais eza na ba couple mosusu bolingo esi ekufa nango oyo etikala eza ka bana. Soki papa aza na posa komona bana akokendo mona bana na ye. Soki pe mama aza na posa komona bana akoya pe amoni bana na bango. Ezalaka bongo. Eza na ba mosusu penza bolingo ekufa nango parce que eza na batu mosusu babota na ba circonstances boko ya mabea. Omona batu mosusu peut-être bansentaki ye. Tango ka bansente ye malamoko ake na ndako soki ya mobali o ansentaki ye façon ba maltraita mwasi. To façon mobali abandai ko maltraiter mwasi. En tout cas, mwasi mbala moko na motema na ye mobimba lobi nga na ini mobali oyo pour de bon. Eza pe na mibali mosusu ansenta mwasi. Peut-être mwasi akima na ye na mwana. Peut-être famille ya mwasi baboyi na mwana na bango. Omoni pe mobali pe aina mwasi. Donc ba mosusu baza na ba mwaka moko boye. Bandeko. Ba mosusu baza na mwa baka. Eza na ba mosusu oui. Surtout ceux qui mwasi peut-être aza na ndako ya libala, aza na ye heureuse te. Wana omona peut-être posa na ye tozonga na papa ya mwana nanga. Mais soki aza na ye heureuse, akutani peza na mobali ya ndoto na ye.
bandeko ata bino moko bokanisi ke ya kobanda kokanisaka ex na ye, jamais encore jamais. Peut-être soki mobali pe akutanaki na mwasi moko oyo azalaki mwasi ya ndoto na ye te, wana peut-être nde alingaki akanisa soki nabalaki ata mama ya bana na nga elingaki ezala bien. Mais soki akutani pe na mwasi moko ya ndoto na ye neti vie de loin façon alela Justine Mata bokondi matin ye alela mwasi na ye tolobango bandeko alela Justine Mata pas possible siko bobala bongo déjà alela mwasi na ye bokanisi ke non mobali oyo akoki koboma libala na ye na Justine Mata pona kozongela Olga ekosimba te bandeko ekosimba te ata mokete. Yango bandeko tolinga topesa mwa toli tanto obeta masolo ezalaka bien mwa toli ezangaka te. Tala kaka na communauté na biso toyekolaka chaque jour eza na batu bazosala bakambo mosusu par ignorance bayebaka na bango te baosalaka bisalasala. Yango to préféraka soki tosali émission na biso mwa toli ya muke ezangaka te pona ko aider surtout population na biso, communauté na biso, public na biso na sens moko ya bien makasi. Toli na biso ya lelo eza pona ba papa. Lelo eza na ba papa mosusu après kobala bakomi ko faire souffrir basi na bango. Dans quel sens? Au mona papa mosusu ava abala azalaki na eloko te. Azalaki na eloko te kobala ka ndenge ezalaka. Bible zoloba qui trouve une femme trouve le bonheur. Après kobala mwasi peut-être ye mobala azalaki na mosala mwasi azokotaka na ndako ya libala mbala moko na mosala na ba bénédiction efongwami. Après bamakambo nyonso tu kofongwama sikoyo mibali bakomi ko maltraiter basi bakomi kindumba moko ya koleka ya koloka bakomi infidélité moko pas possible kutu na ndako bazovandaka lisusu te. Yeso ki abimi musala il faut akende mona basi mosusu il faut akenda komela masanga il faut akenda ka ko dépensaka bambongo mais abosani ke avant na bala mwasi oyo nazaki na eloko te kutu musala ezaki nde bakopo babando bengelanga bakopo azaki na musala te keno permanent chaque jour akendaka te zaka bakopo ti apesaki mbongo ya dot na kokota ya mwasi na ndako ya libala makambo nyonso efongwami abosani nyonso komi ko maltraiter mwana batu midi pokwa tongo azolelaka na kombo na yo ata kutu kopesa eza na mibali mosusu ata kutu kopesa mbongo ya provision na ndako opesa lisusu te. Donc ye po na ye akosan charger kana kofuta kandako akosan charger kaka na ba classe abana mutu imaginer azo gagner une affaire ya $1000 ba ofutela ndako ya $200 bandeko mais $800 wana nyonso eza kaka minerval abana soki bana misato o nyonso tikala pesi mwa $600 na vie ya lelo yo papa bana misato na mama bokomi 5 personnes ndako ozo tika mbongo $100 pona provision ya mwa mobimba déjeuner il faut ezanga kate kolia ya midi ezanga kate kolia ya pokwa ezanga kate na $100 na vie ya lelo biloko nyonso si emati provision nini mwana bato akoki kosala papa provision nini mwana batu akoki kosala ba papa bozonga sima yango bomona eza na batu mosusu babala baseka bongo abala mwasi akomi ko faire souffrir mwana batu jusqu'à ce que mwasi abimi na ndako ya libala mwasi abomi libala lobi te na eosimba lisusu te na zonge pa ya baparent na kozonga mwasi bénédiction nyonso tu ba bonheur nyonso tu ya mobali ekufi na mosala balongoli ye siko mona baba mibali mosusu akomi kozongela mwasi yo ka mama ya bana nanga limbisanga to bokola bana ensemble papa soki lelo nzambe apamboli yo parce que obalaki ko négliger mwasi na yo te mwasi nyonso tu azalaka bonheur pona na vie ya mobali
aka ndenge Bible yango moko ezoloba qui trouve une femme trouve le bonheur ezalaka makambo moko ya solo makasi. Basi bamemaka bonheur na vie ya mibali. Eza teke ka bonheur ya misala, eza teke ka bonheur boyeboye, mais bonheur ya vie. Alors papa, botika ko maltraiter basi. Botika ko maltraiter basi na bino. Eza na bamibali mosusu omona oyebisa mwasi na yeke yo depo ya na ndako yo depo ya na vie na nanga eza ka ba malheur na ba malheur. Est-ce que aussi osolola na mwasi na yo oyoka oyo azoyoka na motema? Soki ozo maltraiter mwasi na yo papa, okanisi ke mwasi wana aolamuka tongo akomi kosambela pona yo, akomi kosambela nzambe fongola vie ya mobali na nanga. Jamais. Traiter mwasi na yo kitoko. Omona que no ba bénédiction mosusu okutu obandaki koyeba te ekofongwama na vie na yo parce que yo moko déjà ozo traitaka mwasi na yo kitoko. Mais soki ozo maltraiter yo papa, je te rassure, omona ka ba malédiction na ba malédiction ekobanda kolanda yo parce que Nzambe ayokaka mingi kolela ya basi. Wana penza bo retenir yango. Nzambe ayokaka kolela ya basi e mata ekita Nzambe ayokaka kolela ya basi mingi koleka mibali. Donc bo traitaka basi na bino kitoko. Traitez mwasi na yo comme une reine. Omona pe ba porte ya lola ekofongwama na vie na yo. Ata soki déjà obalaki mwasi ozaki na ba bénédiction na yo. Ata kaka paix du cœur oyo, tranquillité de la vie okozala nango ezalaka bongo. Yango ka mwa toli bandeko na ningaki na beta lelo. Batu mosusu lelo ba okanisa ke vie de loin na ex mwasi na ye Olga bazongani. Zoka en réalité bazongani na bango te ezaka ka mwana na bango auta Angola nde vie de loin alingaki a passé na ye mwa batan. Pour le moment, vie de loin na Justine Mata bazana bango ensemble, bazana bango na ndako na bango ya libala makamo na bango pe ezokende nango kitoko makasi. Tokomi na biso na suka la famille. Bye.